Bande wana ngai na tango oyo na bandi de émission na ngai na kopesa bino nano bonsoir. Na pesi bino bonsoir so écoute bino bino na butu, na pesi bino bonjour écoute bino na moi bana na nga bana wesh. Bonsoir na bino mingi. Na lingi bino mingi mama partout na zongeli bino sur le lot pour na conseil na ngai. En tout cas merci mingi na ba message na bino botindela ki ngai, je vous remercie beaucoup penza ba na nga. Na moni ke bino pe bolingi ngai bo sepeli na ngai selon émission na ngai, be formation na ngai, ba conseil na zo pesa donc ezo sala bino pe bien. Donc les autres sala bino bien lelo na ye na disolo moko na kokende mbala moko na kati ya disolo lelo. Disolo oyo na ye nango ezali ya mama Mbanda. Ya mama Mbanda, mama mobokoli mbanda ya mama nde yango lelo toli na ye nango epai na bino ba na ngai. En tout cas na kosenga na bino vraiment mingi bo fungola matoi na bino po bokoka koyoka ngai nini nazoloba po na lingi bozala bien nazolinga po eke ba conseil na nga aider bino bana aider bino aider pe biso etant que ba boti na ina lisolo ya mbanda ya mama mwasi ya papa na sens nini mama abotaki bana misatu. Tanga boti bana misatu atiki bango muke. Tanga atiki bana wana muke mama akufi. Tangu mama akufi bana batikali na papa. Eza pasi. Komona papa kotikala na bana misatu eke mama kei ezali pasi mingi pona bana. Menzambe na mawana epe na bolingo na ye aye ko pesa papa musungi. Aye ko pesa papa mwasi mususu abali. Akuti bana wana mike. Moko azalaki na 4 ans. Moko ya mukolo azalaki ba 6 ans. Oya mibale azalaki ba 4 ans. Oya misato azalaki penza muke na kasambula moko ou bien mbula azokende kwa mbula mibale. Bazalaki penza mike mingi. Mais ko yana mwasi wana na kati ndaku malheureusement azaki na chance te azaki na mabota te abotaki te na papa na bango ya bana wana abotaki ta mwana moko te ndenge abotaki mwana te na libota na papa na bango donc pona ye bana wana misatu baza bana na ye akuti bango mike akuti mobali na mikumba ya bana cela veut dire que bana wana pe bazali bana na ye atalaki gauche te atalaki droite te ayambaki bana wana na motema na ye mobimba tanga ayambaki bana wana na motema na ye mobimba abokolaki bana wana etant que lokola bana oyo ya bimisi na kati na libumu na ye moko mais baza bana oyo ya bimisi na libumu nete baza bana ne biologique te natindeli ndeko na ngai Amanda Feza bambote na ye kuna na Everdon bambote mingi. Mama wana na tangu abokolaki bana wana atalaki te ke bana wana baza ayete. Akipaki te. Azoki bana wana ya ye. Abokolaki bango lokola bana na ye. Bana bazoko kola, bazokende classe, bana na pe ba mesenangi na mama etant que mama na bango. Po ba yebaki mama mususu na vie na bango te, ba yebaki kaka mama wana. Mama wana bokoli bana tangu mulai bana bakoli bapusi bakobaki na âge nanu ya kobala te tangu bakomi na âge ya kobala te malheur ekoti na kati ya ndaku papa beli papa aye kufa bana nga bofungola matoi na bino bolanda lisolo oyo bien eza lisolo moko eza réel esalami wapi na Ngola bofungola matoi na bino boyoka lisolo oyo malamu eza conseil pour na biso nyonso po isunga bino pe biso natindeli Mathilde bambote na ye na Verviers mama wana atikali na bana wana misatu papa akufi tango papa akufi mama atalaki te akamati bana abokoli bana atindi bana na classe asali o nyonso moboti asalaka bana bazokola bayebi kaka mama na bango bazokola bien pas de problème
ndenge zaka ba mama mususu mona zo boko la bana zo maltraiter bango po baza bana mbanda na ye en tout cas et pas moi swana ezala kiti donc batukutu na mokili penza bayebaki yango parce que tata abotaka déjà liboso na moi swana ne bato bayebaki oyebi mokili yango ndenge ezalaka balobaka ba murmure ezalaki nango mais mama wana atiaki eloko wana na mutu na ete ni na motema na ye abombaki yango te ndenge abombaki yango te abandaki kotala kaka bana na ye po ayebiki aboti te bana wana bazali ya ye baza ya ye baza na papa te baza na mama te baza ba orpheline donc baza ya ye baza bana na ye famille pe ya papa etungisaki mama te famille pe ya papa ebwakaki mama te parce que abotaki te babotola ye bana eke bazwa bana na bango po mama papa na bango akufi mama na bango akufi batalaki wana te batalaki motema ya mama wana parce que mama wana azaki mama moko motema malamu na nzela ya bana mama tuma na verve na pesi yo bambote na yo mama wana loko azaki motema malamu famille mobile elobi eloko mususu tosala eza te lokola ye muta bandaki kobokola bana oyo bana baza mike malgré ndeko na biso akufi mais bana baza nanu na niveau nanu basisi mpe baklasse te babali pe nanu te totika ye akontinue kopesa bana oyo éducation totungisa ye te akontinue kobokola bana mama akontinue kobokola bana mais balobi oboti mwana oboti motema te tobotaka bana mais tobotaka mitema ya bana te na kati ya mitema ya bana oyo bazalaki kobokola toyebaki mitema na bango te toyebaki mpe posa na bango na kati ya mitema te tomona mama amonaki bana wana ka baza bana na ye asalaki le nécessaire pona bana na ye mama Siska ya yo bambote yango wana yamba yango mama wana a continuer kobokola bana abokoli bana ti ntango molai bana bakoli basisi ba classe oya liboso mpe azwi chance abali ntango abali nzambe alalaka te mobali oyo akutanaki na ye aye mpe na bali ye ndenge babalaka azwi mwasi na ye aye na ye na poto mwana oyo ya liboso mibale oyo batikali kaka na mama wana mama azobokolaka bana wana baleki ya mwana mwasi oyo akei poto mwana mwasi wana poto ayaki poto ya Belgique mwana mwasi wana na minute nazobetela bino lisolo oyo avandi na kati ya mboka Bruxelles soki akolanda mpe lisolo oyo akokomprendre lisolo oyo ke ezolobela ye soki ezolobela ye ezoteya ye ekozala malamu mingi mpona ye mpe mama continue kobokola bandeko na ye abokoli bandeko na ye mama akomi kokoma mokolo mpenza mobange te ndenge tolobaka koli me apusi age komi kokola bana wana mibale mpe babalaki nano te bavi mpe ndenge ezokoma na baafrike badifficulté eleki mingi ndeko mama alobi nga moyen navanda lisusu awa eza te ifo naluka moyen tobongisa bamikanda tokende olanda ndeko na bino Jackie makese mama natindeli oyo bambote nao mingi ntango mama alobi bongo na bana alobi ke tolanda ndeko na bino na poto babandi kobongisa bamakambo nyonso tu kobongisa bapapier boyebi ndenge ezalaka babongisi bapapier na bango balobi baya poto kokutana koya kofanda na poto ensemble po ba vanda lisusu en famille na ndeko na bango oyo azalaki awa ebongami bango baye na poto ntango bakomi na poto bazalaki na esika ya kokomela te parce que famille na bango eza kaka mwana ya liboso mama bokolaka na bandeko na ye bakomi na kati ya ndaku ya mwana oyo mama abokolaka na kati ya libala ya mwana wana mwana ayambi bango ya makina tindeli oyo bambote tango mwana ayambi bango na kati ya ndaku bavandi ndenge kaka ezalaka kobongisa makambo na poto bino mo boyebi ndenge nini ezalelaka masolo yango ya kobongisa bamakambo mikanda po ete bakoka kovanda bon boyebi kaka bakaratere yango ya bana na biso ya poto ndenge bazalaka nango boyebi kaka bizaleli yango ndenge bazalaka nango mwana wana tellement ke ayebaki ke mama wana aza mama boti ye te
Mama wana aza mama mbanda. Bon, toko ko loba mbanda penza tepo akutaki mama wana ya mwana mwasi wana na libala te. Akutaki mama mwana mwasi wana akufa deja. Ye ayaki kokota libala mama wana akufa. Mais na ndenge na biso africain to loba kaka mbanda ya mama. Bon, pona ye ndenge ayoka kike ayebi ke wana zamba mbanda ya mama na ye, mwasi ya papa na bango pe akufa. Pona ye tanga avandaki na poto awa motema na yebite soki motema nini akomi na ba rancune akomi na makanisi ya mabe ya kitoko te. Pona mama wana eza mama mingi eza pe pasi bana ndeko mama ayaki esika ya libala ya mwana na ye tokoloba mwana na ye parce que azali mwana na ye malgré aza mwana na ye vraiment oh ya botité mais azali mwana na ye parce que tango bokoli mwana aza bébé ti akoli abali na maboko na yo ko bota eza pasi te mais ko bokola eza pasi mingi muto amoni pasi eza mama wana parce que ya bokola ki mwana wana to boite balobaka mbanda ya mama mwana biso batutu lobaka mbanda mama aza mbanda mwana ça dépend aussi ça dépend ya ndenge mama wana ko bokola pe bana wana ça dépend na ndenge relation ko zala entre mama na bana na ye wana na question lelo ezalaki histoire ezalaki lisolo ke mama oyo azaki motema malamu mingi na bana na ye azaki boboto mingi na bana na ye azwaki bango lokola ba na ye moko aboti na kati na libumu na ye atalaki te ke ye na libumu ne aboti te atalaki yango te mama aye na kati ya ndako mama akoti na kati ya ndako mwana ayambi pe bango ayambi pe na bandeko na ye mibale nanu babibalelaki te ayambi bango na kati ya ndako bavandi ndenge tovandaka mama lobi mwana asali ba démarche abandi ba démarche olasala ba démarche ya mama na bana wana mibale ndenge bayaki mwana wana alingi kosala ta démarche moko te pona mama wana oya bokolaki ye lelo akomisi ye mutu lelo akomisi ye o ya azali lelo mwana wana abusani nyonso tu atali eloko moko te ya mama wana oyo mama wana salaka na vie na ye atali siko kaka nini ke aza mbanda ya mama na nga cela veut dire ke aza mama na ngai te non eza bongo te na mokili il faut toyebaka bolamu mutasali to bosana ka yango te mwana na nga oyo nazo loba message oyo ko bosana te ke mama wana alambelaki yo azikaki maboko na ye pona yo asokolaki yo mai osalaki ba fièvre na butu mama wana azalaki présent papa na yo akufi atiki yo atikaki mama wana ne loko te mama wana asali ba sacrifice ya kobokola yo abokoli yo ti ozwi chance obali mobali amemi yo na poto mwana ngai kanisa ta mama wana na eloko moko oyo asalaki me yo okaniselaki mama wana eloko te okamati be makambo na yo na kati ya motema ya mabe ovandisi na kati ya motema na yo bongo te moto soki asungi yo ata mokolo moko il faut koyebaka malamu ya moto tobosanaka bolamu te ata soki asalaki eloko moko oyo esepelisaki yo te ntango ozalaki mwana moke me kobosana te ke abokoli yo ozalaki moke soki na age ya 5 ans soki 6 ans abokoli yo ti okomi mwasi okenda ndaka libala mama kobosana eloko wana te ezali seki te ndeko mama na kati ya ndako mwana wana alingi lisu kosupporte mama wana te Judith tava na Vienne na boko na tindeli yo bambote na yo yamba yango losako et puis na tindeli mama John pe papa John na Swede bambote na bino mingi mwana wana azwaki motema mabe achaki liboso epa ya mama na ye tokoloba mama na ye po abokola ki aza mama na ye abandi ba démarche ya kobomba mana bandeko na ye bakomi na complicité ye na bandeko na ye
bandeko na ye bakoti na mulongo ya ndeko na bango. Bango misato babosani ke mamoyo ye mutabokola ki bango. Babosani ke tango tata na bango akufaki tango mama na bango akufaki mwasi oyo azwaki responsabilité ya bango misato na vie na bango. Babosani bakomi ko maltraiter mama oyo na kati ya ndako. Bakomi ko maltraiter ye, bakomi ko maltraiter ye, bakomi ko maltraiter ye. Mama asa kokuka lisusu te. Mama ndenge zali kokuka lisusu te. Mama amoni ke moyen za lisusu te. Aloba boye ezosimba te. Azongisa boye ezosimba te. Bana bango misato bakomi na ndenge na bango. Ndeko na bango asaleli bango makaba mikanda. Ndeko na bango asali ka ba démarche nyonso ndenge boyebi bino monde to sala kana mboko oyo asali pona bandeko na ye. Mais akamati mama atiki mama pembeni. Bébé lema apesi yo bambote na mingi esiko zali. Mama yo evandaki ye na ndaku mukanda te démarche moko te eloko moko te avandi kaka denge wana. Tellement ko nyoko leleki ko fingeleki ba réponse eleki makama mabe na kati ndako eleki mama akokaki lisuko supporter te. A supporter ki lisusu te. Abimaki na kati ndako. Mwana wana lobi kende naza na tinda na yo kutu te. Naza pe na besoin na yo te. Mais obosani ke mamoyo abokola kayo. Obosani mamoyo asukola kayo. Mais lobi akende abima akende. Pe bandeko no ba ye na poto mibale o ba ye yo yaki na mbongo ya mobali ya balaki yo. Bango mibale bandeko na yo ba leki na yo ba ye na poto na mbongo na bango. Ba ye na mbongo na bango te. Ba ye na mbongo nani ya mama oyo abokola kibino. Pour na portugais to benga ngo madrasta. Donc cela veut dire mama wana ayaki na mbo afuteli bana wana mibale tike na mbongo na ye na mutoki na ye na pasi na ye na vie comme passe en Afrique mais asombeli bana mibale tike na ye moko baza 3 personnes. Écoutaki mbongo mingi. Mais atalaki yango te tanga sombaki yango. Mais bino bano tango bokomi makolo na bino nyati na poto bobosani. Nyonso botie na mai bobwaki na fulu. Bobosani mamoyo. Bonyokoli mwasi oyo. Milelo na milelo, kolela na kolela. Mama lobe abina kokili susu te. Navandi na kata ndako ya mwana nga na boti te me na mwana na ngai. Me na kokili susu ko supporter ngo te, na kokili susu te. Malamu na kende na bima, soki na okufata na balabala na kufata na balabala. Me na kata ndako oyo na kovanda yango lisusu ata mukie te. Nene mama na Jennifer na tindili yo bambote na yo oyambi yango place ozali. Tango mama oyo abimi na kati ya ndaku nzamba lobi boye ndeto lobaka nzamba lalaka te. C'est vrai nzamba lalaka te. Esika mutu akufaka bato mawa bakutamaka kaka. Basungi pe bazalaka kaka. Nzamba tindaka kaka batu na nzela ya mutu. Mama abimi na nzela, abimi na ndaku, na pasi na motema, na mawa na motema, na kolela, parce que moyen zate. Mais nzamba tika kiyete. Nzamba tika kiyete. Kaka la mokili ndenge zalaka, akutali na mutu wana, atuniye mama nini expliquer ye situation oyo ezalaki na ye na nzela bana. Alobine mama ko mitungisa mate. Yaka toke nena ke kotika yo place moko bongo kuna o expliquer bango ba situation na yo ndenge nini ezaleli. Gabin Kuli na tindeli yo bambote na yo mingi esiko zali na Bruxelles oyamba yango. Mama wana akendeki na ndeko memi eti esika to sengaka masolo la biso o bino boyebi. Soki to ye na mama kam na biso e pa etokendeki. Alobi mama ngana moni likam na kosala na yo te. Awa osiko komi awa esiko opesa ba pasi na yo nyonso bango batu ba kolukila yo solution parce que ngai penza solution eza na ngoti. Mais solution kaka ya muke onga na opesa o kaka
na tiki yo awa o mundana oyeba ndenge nini okoloba oyeba ndenge nini oko sala mama pe alobi la ndeko likambo te papa merci mingi omwana mobali mutaidaki abi papa merci mingi na ndenge otiki ngai ndeko mobali asimi nzela akei mama pe atikali na pasi na ye nanga atikali akoti na babiro na biso yango bino boyebi wana akoti abandi ko expliquer situation na ye nyonso tu a expliquer situation na ye na bapasi na ye nyonso tu nzambe esika azali atikaka ba oyo ye te mindele pe bamonaki ke aza mama mokolo aza na pasi babwakaki ye te balokoti ye ka ndenge balokotaka biso bakamati ye bakamati mama bakamati batie mama na centre bana wana pe kuna esika batikalaki ni koluka ni kotuna ni koyeba esika mama kende soki azalaka ye soki akufa ye soki asala nini mama alobi namonaka bango te nayokaka bango te nayebi pe te soki bayebi ke nazali soki bayebi pe ke nakufa soki pe nini bayebi eloko moko te mama pe kuna esika akendeki mindele basungi ye batie na centre ntango batie na centre avandi na centre na bapasi na ye na bamawa na ye azanga na ye bana azani na bana te bandeko na ngai obota mabe obota te mabe ta musu pe soka bota ki ye nzamba pesa ki ta musu pe ninge za bongo te mais lokola pe abota ki te mais service asala ki pe kaka nzambe apesi ye kaka réponse oya pesa ki ye bana wana batikala mama pe akenda esika mama akendeki nzamba yoki mawa nzamba asali mama grâce avandi na centre kopemisa mwa nzoto mais kolela lela ezali kaka parce que ezaka pasi azolela parce que ezaka pasi bana na bokoli na souffrir na bana metala bana ngo lelo eloko basali ngai pasi ezali mais asala nini akoki kosala autrement te parce que bana pe balingi ye te même oyo yaki na bango balingi ye lisusu te siko akosala nini akosala eloko te aza na eloko te aza na mbongo te aza na ressource te aza na papier te aza na nini te asali nini afandi kaka na centre te bongo asala boni Ange Koyi bambote na o mingi epa ozali na mami Koyi yo pe yamba losako na yo sikoyo mama tanga avandi nzambe alalaka te kande tolobaka mukanda ebimi mukanda epesameli mama ye kuzwa mukanda mama azwi mukanda tanga azwi mukanda balobi na yo kokovanda lisu na centre te bassistance sociale balukeli ye ndaku balukeli ye makambo nyonso tu bainstale ye bavandisi ye batie kimia mama na minute yo ndenge tozoloba boye mama avandi na Bruxelles aza na Bruxelles na yango bandeko na ngai nakokende na bino molai te na lisolo oyo napesi bana mama na nga Marie-Louise Mambote mingi et puis napesi bandeko na ngai baguillard mbote mingi Anna aguillard poto napesi yo ya yo babizu ebele kamata nakokota na lisolo na français na meka ko expliquer en français pour ba mususu o bazo comprendre te ba ko comprendre lisolo ya mama na biso. Mon émission d'aujourd'hui c'est le titre d'aujourd'hui c'est Rival avec les enfants. Donc il y avait une dame, pas une dame, je vais dire il y avait un monsieur, elle était mariée à une dame, ils ont eu 3 enfants. Après avoir eu 3 enfants, la maman de ces enfants est décédée.
Quand la maman est décédée, donc papa est resté toute seule, il est resté veuve. Donc comme il est resté veuve, donc il est resté avec les 3 enfants. Les petits avaient, je pense, 2 ans, entre 1 an et demi, 2 ans. La deuxième, elle avait dans les 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et la première, elle avait dans les 6-7 ans. Entre quelque chose comme ça. Et la maman est décédée. Quand la maman est décédée, le papa est resté seul avec les enfants. Mais après, elle s'est mariée encore. Il s'est marié encore avec une autre femme. Quand il s'est marié avec une autre femme, la femme est venue, elle est arrivée à la maison pour rester avec son mari. Elle a trouvé les 3 petits. Donc, comme elle n'a pas mis au monde, elle avait que ces 3 enfants-là, elle n'a pas mis au monde. Donc, ces 3 enfants-là, ça représentait beaucoup pour elle. C'était comme ses enfants à elle. C'était comme ses enfants qu'elle-même a mis au monde. Elle a élevé ces enfants-là jusqu'à un certain moment, le papa décède. Quand le papa est décédé, la maman, la famille a dit, ben voilà, comme le papa est décédé, la maman est gentille avec les enfants, elle a bien élevé les enfants, donc il n'y a pas de souci. Donc la maman, elle peut rester avec les enfants, qu'ils puissent grandir avec cette éducation que la maman a commencé quand ils étaient avec leurs parents. Et voilà que la mère reste avec les 3 enfants, ils étaient encore petits encore, et il est resté avec eux. Il a vécu longtemps avec les enfants, il les a mis à l'école, il partait à l'école. Ces 3 enfants-là, c'était vraiment leur maman. C'était leur maman parce que tout le monde savait que c'est leur maman. Vous savez, même les gens, ils parlent dehors, que ce n'est pas votre maman, mais les petits à l'époque, c'était leur maman. La maman, c'était ses enfants. Donc, ils ne voyaient rien. Il a élevé les enfants avec une cœur vraiment, donc comment je peux dire, il a bien élevé les enfants comme ses propres enfants. Il n'y avait pas de séparation parce que vous n'êtes pas mes enfants, et des choses comme ça. Quand vous savez, la rivale de maman, il y a des gens qui élèvent les enfants, mais ils maltraitent aussi les enfants. Mais cette maman-là, elle n'a pas maltraité ses enfants-là. Elle a vraiment accueilli ses enfants-là comme ses propres enfants. Donc, elle a fait grandir ses enfants-là comme ses enfants elle-même. Donc, ses enfants ont grandi donc avec l'amour de cette mère. Donc, elle les a vraiment élevés avec un amour vraiment profond comme ses propres enfants à la maison. Et puis, la grande, elle a grandi, elle a fini ses études et puis elle s'est mariée. Comme elle était mariée, son mari l'a ramenée en Europe, ici en Belgique. Donc la fille est venue ici en Belgique avec son mari. Quand elle est venue ici en Belgique avec son mari, ils ont resté ici et la maman est restée en Afrique, là-bas en Angola. Cette histoire s'est passée en Angola. En Afrique, en Angola, avec ses 2 enfants-là. Elle a continué toujours à éduquer ses enfants, elle a continué toujours à élever ces 2 enfants-là. Et puis, elle a vu que la vie de l'Afrique, de l'Angola, ça commençait un peu à être souffrant. Donc, elle a dit, ben, on va partir. Donc, ça ne va pas, la vie, c'est trop difficile ici. On ne reste plus ici, on va en Europe, on va suivre votre grande sœur. Comme ça, là-bas, on va rester nous tous ensemble. On va encore réunir notre famille. Et les 2 autres, ils étaient d'accord. La maman, avec ses sacrifices, qui a élevé les enfants, elle a fait tout, elle a fait les papiers, elle a pris les visas comme on fait tout le temps. Elle a acheté même ses billets d'avion à ses 2 enfants. Donc, à elle et ses 2 enfants. Donc, c'était 3. Elle n'a pas maltraité ces enfants-là, depuis qu'ils sont toutes petites. Elle les a élevés comme ses enfants. En arrivant ici en Europe, ils n'avaient pas de la famille. Ils avaient que leur grande sœur, la fille qui était venue avant. Donc, sa fille à elle. Donc, on va dire sa fille. Même si elle n'a pas mis au monde, mais elle a élevé cet enfant. Donc, c'est sa fille. En arrivant chez la fille, elle les a accueillis à la maison avec ses 2 frères, avec ses frères et sœurs. Donc, et la maman. Et quand maman arrive ici en Europe, la grande sœur,
ça n'allait pas. Donc, elle avait de la rancune, elle avait de la haine, je ne sais pas de quoi. Donc, la fille a commencé à maltraiter la maman qui les a élevés en Afrique, comme leur mère. Donc, elle faisait des choses que cette maman ne pouvait plus supporter. Elle ne supportait plus. Elle a arrangé les problèmes des papiers de son frère, de sa sœur. Elle a fait des papiers comme on fait ici. Elle a tout arrangé, mais elle a abandonné cette maman-là. La maman, elle était dans la maison, mais elle n'a rien fait comme papier. Elle n'a rien. Donc, la maman ne pouvait rien faire. Donc, tout ce qu'elle faisait, c'était mauvais. Elle n'aimait pas cette maman-là. Elle n'aimait pas cette maman. Donc, pour elle, c'était la rivale. Maintenant, quand elle a grandi, donc elle a poussé la rivalité d'elle contre cette maman-là. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas normal. On sait bien que la rivale de votre maman, si elle vous maltraite, c'est peut-être une autre chose. Vous pouvez réagir de la sorte. Mais elle vous a accueilli avec son cœur. Elle vous a élevé avec son cœur, comme ses propres enfants qu'elle a mis au monde. Et vous là maintenant, vous la maltraitez comme une chienne. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc voilà, la fille a mis des choses à la tête. Donc elle a lavé le cerveau de ses frères en disant que c'est la rivale de notre maman, on va la maltraiter. Ils ont commencé à maltraiter la dame. La dame, à la maison, elle ne pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Donc, elle a dit, je ne peux plus supporter ça parce que trop, c'est trop. Je les ai élevés comme mes propres enfants. Mais voilà maintenant ce que je paye. Elle a payé pour ces enfants-là. C'est triste. Mais la maman n'a plus supporté. Elle est partie. Elle est partie parce qu'elle ne pouvait plus supporter. Elle n'avait nulle part où aller. Elle n'avait personne pour l'accueillir. Elle ne connaissait personne parce qu'elle ne connaît pas l'Europe. Elle ne connaît pas l'Europe, elle ne connaît pas les gens ici. Elle est sortie, elle a dit tant pis, je vais y aller quand même comme ça. Je vais aller me débrouiller. Au lieu de rester là-bas à souffrir comme ça, mieux vaut que je parte que de rester là-bas. Sinon, je vais mourir. Parce que c'était trop. Elle avait trop de soucis. Elle est partie. Quand elle est partie, et elle avait de la chance, elle a trouvé quelqu'un dans la rue, il lui a demandé de quoi il s'agissait, elle a raconté son histoire à la personne, donc elle a dit voilà, et ceci, et l'homme a dit ok, moi je ne saurais pas vous aider vraiment comme il faut, mais je vais vous ramener où il y a des gens qui peuvent vous aider. La maman a dit ok d'accord, elle a accepté parce qu'elle n'avait pas de choix, elle est partie avec le monsieur. Alors, le monsieur lui a ramené où nous, on demande l'asile. Elle est partie là-bas. Elle a demandé, elle est partie là-bas. Le monsieur a dit, regarde, la porte est là. Tu rentres là-bas et tu vas expliquer ton histoire. Parce que moi, je ne peux rien faire pour toi. Donc, je ne saurais pas t'aider. Mais là, ils peuvent t'aider. Moi, je me limite ici. Donc, le monsieur s'est limité là. Il lui a montré le chemin. Et la maman est partie. Il a demandé son asile. Après avoir demandé son asile, donné son histoire, on lui a mis dans un centre. Mais la maman a dit, depuis que j'étais sortie de cette maison, j'ai vu personne, même me téléphoner pour savoir si j'étais morte ou si j'étais encore vivant ou j'étais toujours là. Aucun de ces enfants-là a pu téléphoner à cette maman-là pour demander si elle était où. Personne. Donc, elle est restée comme ça. Elle pleurait, elle faisait que pleurer. Mais au moins, elle était dans un centre d'accueil. En attendant, pour voir si elle pouvait avoir des papiers ou pas, elle ne savait pas. Donc, elle est restée longtemps à l'accueil, dans le centre. Elle est restée là-bas. Et puis, un jour, Dieu merci, on lui a donné des papiers. Quand on lui a donné des papiers, on lui a remis dans les mains des assistants sociaux. Les assistants sociaux les ont aidés parce qu'elle n'a pas de la famille, elle n'a pas des enfants, elle est toute seule. Elle ne peut pas dire que j'ai des enfants parce que ces enfants-là, ce ne sont pas ses enfants.
Donc, elle ne comptait plus à ses enfants parce que ses enfants ne voulaient plus d'elle. Donc, voilà, les assistants l'ont aidée. Et voilà. Et la maman, elle est toujours là. Elle est à Bruxelles. Donc, c'était une histoire triste, mes enfants. C'est triste. Mais c'est malheureux. C'est malheureux aussi. C'est une mère. Elle a élevé 3 enfants. Leur mère est décédée. Leur papa est décédé. Ils sont restés avec la femme. Même si on dit que la rivale de maman, c'est votre rivale, comme on dit. Mais cette maman n'était pas la rivale de leur maman. Parce que si elle était vraiment la rivale de cette maman-là, elle allait maltraiter ces enfants-là. Mais elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça. Elle les a bien élevés. Elle les a éduqués. Même elle a ramené ses frères en Europe. Et son frère et sa sœur en Europe. Elle les a ramenés en Europe parce qu'elle avait l'amour de ces enfants-là. Mais les enfants, ces 3 enfants-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rejeté, cette dame. Ils l'ont rejeté parce que ce n'est pas leur mère.